au livre de Osée chapitre 4, verset 1er à 9, Nzambe satika de l'escala. Atika bana baba na kimia. So quand la guerre na clan wenge violesi a résister té. Notre baba bien un prophète de la nation alors babuzo baté. Élie a prophète de la nation Élie n'est l'écho. Avec ma comme ça précis et correct. Mais pas ça prophétie belé na mboko Simba. Et Simba wapi et Simba nini? Émergence One TV a tout elenga bandeko. Pour ressentir ma voix me balé, Émergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Émergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Émergence TV One. Awa, et pas un dégonanga mido. Awa, bon, on a ma solo ya papa Hervé. Bon, on a tous les ma solo politiques, ma solo ya Bible, ma solo ya bon, ils sanisa, ba Congolais nioso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banque, vous s'abonnez massivement à Émergence One TV, meilleure chaîne YouTube. Oui, salut fidèles internautes, vraiment c'est un réel plaisir pour moi de savoir que vous êtes nombreux devant vos écrans, téléphones et puis ordinateurs ou PC pour nous suivre. Et cette émission Bolingaka Mingi Bonzambe. Et Bonzambe, c'est une émission où nous parlons plus de la religion parce que lorsqu'on nous parlons de Bonzambe, donc nous parlons plus de la divinité. Donc, le loto yé awanama tungé la commune ya Kalamu. Et puis, un serviteur de Dieu qui prépare déjà un séminaire déjà et qu'on a vraiment chaud. Et puis, thème naïndi où tu as tiré qui les sous Émergence One TV, tu as vraiment une rencontre naïe. Pourquoi Moussal Nanzambe alponikaka thème oyo et yango tu es le loto sola naïe. Il s'appelle Jacques Diawete, ndé invité nabiso il y a après-midi à Lelo. Bonjour monsieur. Bonjour papa Nangaï. Oui. C'est déjà un plaisir pour moi que mon sali Nzambe et c'est une bénédiction aussi pour l'année 2021 au Tobandion on a serviteur de Dieu. Et papa santé zandengene. Ouais, santé zali malamu parce que Nzamba zo batela Nzamba zo sala Nzamba zo mona et Nzamba poni biso to ba vivant lelo parce que alina bi que tout monde so tomo lelo santé zali Nzamba. Oui, vraiment plaisir et tout est aussi cette année 2020 et année 2020 c'est là qui commence pour la papa Nabiso Jacques Diawete et surtout voilà. Pour son ministère aussi. 2020 n'a pas Nzambe merci parce que c'est là qui moment moko yabitu mama kasi mais alonga qui te diable pas mbaté na livre ya Jean chapitre 10 verset 5 diable za rapona ko bebi ça peut pona ko bundisa mais tanga bundisa alonga raté tanga pas bebi ça alonga raté. C'est vraiment profond. Hein? Oui, oui, parce que c'est vraiment comme les rayons sur Massia. On a longa capé à Bongisa Jésus-Christ. Donc 2020 pour Nangaï, Nzambe merci à battre les bisous. Donc Nzambe mazo le coup vraiment. Oui, Nzambe mazo le coup. Vu que tu passé qui un moment difficile là Covid-19 et ça s'est passé comment la ville de Kinshasa en tant que serviteur de Dieu. Vous avez révélé bien avant ou peut-être surprenant que bino. Non, Nzambe comme c'est le bama dans la Bible, Nzambe le bagage dans la Bible c'est on a livre ya Osée wana. Au côté Nzambe comme belé Nzambe le bien ngata Osée. Ba maladie kozala ba pasi muta comme ami de l'argent et le bama kinango. Mais le la peuple de Dieu alingeka bisakoli et bisakoli même sur en retard. Mais or que yamaka Nzambe salo bakala. Il fallait peuple de Nzambe azonga na sama ko Nzambe Covid et pas Nzambe de le côté. Si c'est coronavirus, ça vient d'où le mot coronavirus. C'est un mot satanique. En latin, cela veut dire que couronner un virus. Tu vois? Couronner un virus. Oui, oui. Donc, surtout couronner diable. Nzambe a mon sengoté. Or,
pendant le temps il y a coronavirus il fallait tomber la commerce massia ils le côté pour Nzambe mais le kola na likolo Nzambe na c'est l'état mokonza mboka na pese mbote son excellence Félix Tshilombo Tshisekedi na mama Denise Nyakero bisika bazalaki bazwaki mokano ke peuple congolais vananda kutomona ko normal ils ami be ko l'état photo ça saki tozaki na respect ya ba geste barrière oui donc mi église est très bien ba ko zalaki té donc là ça je parle que quant à moi dans le secteur nangai et ba Nzambe batosaki ba geste barrière batosaki c'est ça. Ok, merci. 2021, déjà, nous sommes encore dans le mois de janvier, et bien que toujours qu'il est déjà vers la fin, j'espère que le pasteur Obandi peut aller dans le malam vraiment. Et là, on peut même dire que thème Oyo, il y a un séminaire où vous allez ça déjà, Kalateawa, l'église dans l'affaire. L'église dans l'affaire, c'est vraiment profond, hein, pasteur. L'église dans l'affaire. L'église dans l'affaire est d'une manière générale. Oui. Parce que lorsqu'on parle de l'église, c'est ça qui Kinshasa. Oui, voilà. Donc, d'une manière générale, Tolobeli, église, au Batongite, au Balatisi et Lambate. Donc, ils ont la Nalati Lamba Yasikame, ils ont la Kwanza Nase Lamba. Ils ont la Mesa Tobombi Nango, Lamba Menasa, Mesa et Toboga Toboganango. C'est ça l'église de l'enfer. Ce que je livre, il y a 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 17, 18 à 21. Apôtre Paul a bâti c'était dans temple Nzambe et quel est le temple de Dieu? C'est notre corps. Donc nous autres, on a un temple en Zambie. Ceux qui n'ont pas de bon moyen na malamute, na comment on kembo na Zambie te. Ceux qui n'ont pas de bon moyen na malamu, na comment on kembo na Zambie. Donc église de l'enfer, et zabanda ku oto tonga na basima na bisote, oto chaba karote. Le soko tamli kisambe mona be église aminene. Soko o mona ke balabi ke moni, o mona église na biso, n'église ndeko qualité. Donc le bango ba tonga munene, ya biso za muke, donc ya bango nzamba za biso nzamba za tete, isa bongo. Comparaison sur le plan matériel. Comparaison sur le plan matériel. Or, nzamba zo mona ngote. Donc na spiritualisme nzamba zo mona bo moya mutu vina yo. Ezo kende wapi. Yango eza basé na livre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Le stotangango au moment qui apporte pas le blaqué nzoto na ngai soki na détruire yango nzamba ko tikanga musika. C'est ça. Oui, nzoto na ngai soki na détruire yango nzamba ko tikanga musika. Pour na ba fidèle ba chrétien bazali kolanda yo. Oui que décortiquer un peu verset wana comment nzoto na ngai soki na tiki yango le lobanzambe pe ko zala musika na ngai. Totangi et livre 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16. Alobi boye, alobi, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. C'est ce que vous êtes. Mais on a appris, car on a la même parole de Dieu que Dieu est miséricordieux. Et pourquoi pas accorder la miséricorde na bandeko oyo babungisami to bandeko obazana erreur. Oui, nzamba za miséricordieux le bi kanda nanga ya malé mais pourquoi comme yango. Surtout dans la Bible tu livre il y a Osée chapitre 4. Dans le livre il y a Osée chapitre 4. Livre il y a Osée chapitre 4. Osée chapitre 4 verset 1. Écoutez la parole. Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance, et pour le point de connaissance de Dieu dans le pays. Boyoka peuple d'Israël. Nazo ko sambisa. Pona kutina minoko na bino bosolo ezate mawezate. Et puis bolingi bozana bolinga bonzambete. Yo lambi muninga lambi te boko pese biloko na yo. Yo meli masango tiki munyo ke pise yo tche poison kata faire. C'est ça. Nzambe fa sambisa. Ako sambisa nani? Ako sambisa église. Sambisa église. Do église nani? Zanga. Ako sambisa ti. Donc il y a un peu de question monsieur Selinga lisusu. Okoko ko pesa biso mo ba raison o esali que thème o ya séminaire o toujours préparé o ezala l'église dans l'enfer. Il y a des raisons esali que yo o pesa thème on a tout c'était par une révélation. Non. Surtout le thème to pesi ezala ko ngana vana na zubi kana ko komando. Mutu nyoso nzamba bengi atambusaka na Saint-Esprit. Et c'est Saint-Esprit qui m'a inspiré que l'église dans l'enfer. Là, on a toujours Osée chapitre 4, verset 1er, 39 verset 2. Il y a que parjure et mensonge, assassinat, vol, adultère, on use de violence, on commet de meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui habitent seront languissantes avec le bête. Donc tous consort.
Tu vois. Donc, les thèmes, on a inventé, non. C'est Dieu qui m'a inspiré. Oui. Nzamba tali mokili baby bolingo ezate lokuta moyibi bondumba kolokama mona moninga balolo sepela boniko la mona moninga beisia atabali mobala ngo libala ngo mela ekufa nango. Mais pasteur le qu'on a très très important. Mais ma camarade peut bandi sur côté ce bito remonter le temps en 1950 tu peux retrouver que même makambo peut ça là. Kasi nzamba za miséricorde za omniscient za omnipotent. Il est quelque part on dit qu'il est omniscient. Il est Elohim, il est Jéhovah Nissi et Jéhovah Sabaoth. Quelque part, il est immobilité. Il est partout. Même nous sommes ici, il est là. Ayeba qui est pensé à Moutou et à Mabi. Il y a inspiré qui va comme c'est ça. Ayeba qui. Parce que Dieu connaît la pensée de l'homme. Mais Moutabi pensait à Nzamazati. C'est ça. Oui, merci pasteur. Parce que la précision vraiment toujours Zouara et Malé mais vraiment toujours qui n'est pas que tu es sous raison pénis sali pénis thème ou parce que thème est maman na thème hein. Thème oyo eza ba raison parce que nzambe tango a inspiré ka musali moko nesika moko amona ramboka se baby. Alobi que nazana isambi so na mosambi 500 alobi bo ilanga malam na Jérémie chapitre 23. Ce qui n'a pas santé, mais n'a pas santé. Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent les troupeaux de mon pâturage, dit l'Éternel. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur les pasteurs qui pèsent mon peuple, vous avez dispersé mes brebis. Malheur aux pasteurs. Malheur aux pasteurs. Malheur au pasteur. Malheur au pasteur. Quel pasteur? Pasteur au même dans l'église. Pasteur à zone amos l'église, pasteur à Saint-Bas l'église, pasteur à Tekamai, pasteur à Terre d'Olive, pasteur à l'hôtel de Banzambe, abonné au terre, abonné au terre à faire et n'a pas fali. Donc, si je comprends bien, tika fali ça m'a quand même fali. Tika faire ça m'a faire. Yo pasteur, t'es à pas bon la mitema. Si je comprends bien, le Seigneur s'adressait aux faux pasteurs. Voilà. Mendeko, papa Nangai, ce qui t'observait bien, bah faux pasteur wana. Papa oluka guerre. Guerre oluka ko sangote. Tu as mis tout ça, mais je te yeba, tu as l'enseigné na bandeko bazolanda biso. Tu te yeba loko moko. Bah faux pasteur wana, bazaka pe balamike. Bah non te yaba OK, il y aura des faux pasteurs. Malem ba bazolo ba peka ah biso pena ba faux pasteur pena faux kanza masani ni ala pide bon faux pena nzama pini bon. Mais yemoka bo mona mukena te zo ko ba mukolo te no se la penza mazo ke église. Ti yemoka ma faux pasteur malem mais tia un faux pasteur mo bimba. Na baka wana vuma pasteur. Oko meke un peu ko éclaircir ba nzambe. Ti za destin ba kuma ba sa ba faux pasteur. Te. To za ki mal enseigné. Ba benga mate. Ba benga mate. Muto ya benga mana musala nzambe, a sala erreur te. OK. Lelo po bokoma ba oboza, bozala ki formé. Ba benga mate parce que loko lobia. Toto kete. Lelo po bosala musala boza, bozala ki formé na ba principe. Ya kozala chroniqueur. Donc pour obima libana ya principe na yo ekozala pasi mingi. Donc on respecte ba norme na yo. Déontologie musala, c'est ça le mot qui me manque. Les mêmes nga passé ba benga ki ngai, oya benga ngai apianga ba principe. Jacques na bengi na musala ngai ko sala boité Landinga malam. Abenga pona teka maïté. Abenga pona teka udo lifté. Abenga te pour mon ngai il faut payer $20 à jeton non. Abenga pona za lolendo te. Aujourd'hui il y a des pasteurs lolendo orgueilleux. La qui s'en dans la Bible Yesu Masia. Bible. Babenga na kete l'église na ipen pasteur na jeep na tanga kita. Olia akene malembe ba pasteur collègue pasteur ba la na se ba ko ba tapi na yi. Non. Tel niveau ya abomination c'est absurde. Oui. Et na kinchasa bazali. Pasteur ba bengo te ba bampate. Oui, ceux qui me parlent na robon na motema ezese on a lolat. Mais jamais yo au pasteur au tika Bible au comme fanatique ya musicien na royate au mona ngati. Oui, par là je voudrais vous poser une question. Pasteur, ba faux pasteur wana bandimbazo osambela pa na bango na robenga ba fou bandimité. Ba mazo luka nzambe na ndenge ya vérité. Mais est-ce que imaginez ba tozo luka nzambe nga bo solo mais baza sous sous l'encadrement il y a un faux pasteur. Est-ce que ma bonne na bango nzamba koyoka yango te? Ah yoka yango tala biboye. Toujours Jérémie 23 to comme son verset
3. Et je rassemblerai le reste de mes brebis et tous les pays où je les chassé et je ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Donc, nous avons dit, à cause de l'empathé, on va tirer la mouké wana osani. À cause sangi sabango et puis à cause bongo la bango. Bah on commence à moi si quand Nzambe yemo osala on est capable. Mais yo pasteur, osana li felu. Mais Nzambe zo empathé na ya bongo li bango. Ya ngomoni biso ba pasteur. To luka kimia na Yesu na Hébreux 12 verset 12 à 14. Luka kimia. Pasteur longana lo lendo longana na ba kiona longana na ba kabali juif bima. Bima, il y a des gens qui ont. Oui, pasteur, juste une question. Pensez-vous que les faux pasteurs ont contribué à péter la volonté de Nzambe? Bazate. Bako contrôler ceux qui bandimi comme qui ne pas Nzambe. Alors bien azali un te Dieu miséricordieux. Donc miséricorde na ye aye pas Nzambe, Nzambe avec le baba. Et alors là moi na ibi mbongo ndoka papa na bango kimi na ye. Landi ngai. Mais tant que que non na zonge papa na senga bolimbisi. Papa osani. Aoyoka yango moni na ebsaka bana Nzambe to boni la pona ba passer na Nzambe baza lolendo te donc eloko ebomi biso na lolendo ebomi ba pasteur comme lolendo ba bengi mondi ba bengi pasteur yako boni la pona ngai pasteur tuna ye pesanga $100 à transport c'est ça tant ba benga ki ngaba bana makambo wana te na ko ya ko sa musala Nzambe soki mama bi ndeko wana abaki pasteur ndongo ya kama transport yango merci na mapambola yo c'est ça mais na ko imposer ngote l'olendo, l'orgueil. Il y a un pasteur Lelo. Oui, pasteur, tout ça évolue parce que j'apprends aussi beaucoup. Et surtout concernant la parole de Dieu, j'aime vraiment être entouré de serviteurs de Dieu parce que il diffère ma casse et surtout bisika oto bakité to baksa soso savoir. Lelo l'église ici comme plein, pasteur est belé très souvent de balubaka ka o asimbi magie. Donc, ça sous-entend que si quand on baza mouké, on est quand bazala. En tant que serviteur de Dieu, est-ce qu'il est nécessaire si quand bazala faut que baza mouké? La Bible me dit là où on réunit 2-3 personnes à mon nom, moi je suis là. Ngate, yem te baki ango. Tant to bena boleko awa, o mo lupa to fandia. Ko lupa ngo to fakala mingite. Moi na yaza mupanzi na biso. Mama oyo anawo yambanga chaque jour. Tokemba Yesu bato ba oseka biso oui ba oseka biso aventurier mais ko lupango bana ko benga chaque jour pasteur Nzamba pambola yo ko bana ko sambela Nzamba ko sala pasteur Nzamba pambola yo ko bana ko bondela Nzamba ko sala OK mais tango na ko lendi sama ya mama wana ngapi na to courage lelo soko ye matinale ko kamu eza kisite ndenga bengela kingai na kotosa malako na ye et Nzamba zo pambola bien mais Nzamba pambola ka Nzamba pambola oui parce que oui na Nzamba pambola mais lo ba ko douter so moni comme ça ba plein ah oui asimbi oui komi oui ba na raison plein Nzamba zali plein Nzamba pete zali parce que c'est la promesse plein Nzamba ya ndenge ni plein mutu Nzamba pete ya ndenge plein Nzamba evandisa mi na bato bazo renseignement ba wumi la église te 30 ans te 20 ans te 18 ans te ba umla ni na kata enseignement na kati enseignement nazo zwa yango na zo umela nazo kolamba la moko et puis ko remarquer bato bano ya wana ba koza no lenge na bango mususu mais bisi Nzamba zate okuta comparaison ezali au mona ekiri on ekiri oyo bangi ba la taboye donc la passer la taboye biso foto la taboye donc la ma passer la taboye biso foto la taboye c'est ça là où Dieu azate c'est ça. OK. Mais les lopé tu remarquer même dans la diaspora le ba traiter une pasteur ba aventurier ba bi ke bozo luka mbongo na kombo ya Yesu. La diaspora ba traiter biso avant parce que ba de la diaspora ba ki mal enseigné na connaît ba ngoté. Tout le bien que ça ma Jérémie 23. Malheur au faux pasteur. Na combien ngo? Na combien ngo té? Il y a un livre histoire, un livre géographie. Il y a un livre mathématique mais ça un livre est sans tout. Ngapa na yeba ki ngo té, ba na monyango awa. Malheur au faux pasteur. Donc na mokili tu as faux dollar, tu as un vrai dollar. Donc si on a dollar à faux, il sera Nzambe merci de betting en bata. Mais si on a vrai dollar, Nzambe merci à pas un vrai dollar. Le problème c'est quoi? Bango moko bande kwa diaspora ni ba lingi za bon passer ba lingi ba prophétie. Mon frère, prophétie ça le côté, prophétie tambo na lo sambo. Prophétie tambo na lo sambo. Si tu pries, Nzamba ko la so oyebata ma ça na Jérémie 33.
invoque-moi, Je te répondrai. je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. On a combien de c'est dans ta Bible. Il y a un livre mathématique. Même le livre il y a français mais la Bible est ali. Donc ce que va invoquer Nzambe, Nzambe la sanga oye batama. Donc elo ke église lelo ba pasteur ba teyaki ma bé. Bien aimé, balia kalimio. Ba teyaki ma bé na si ba zo mbongo, toi teyaki ma bé pour ba yeba aussi te. Babenga mate basali mabumu na bango coopérant abenga ma coopérant bilamba comme pasteur pour na déverser te ba mingi pe ba mbiku di ba bima papa eto kola na rompe force na gambela yakina bato wata bato bisapia omoni nzelo yo ekenda boy oyo ekenda boy lelo bango nyonso bakote na église bako ba pasteur ata ba veste so kena ba rompe ngaba okuta ba église ba côté moko ya yo ba rompe ngaba ba ipasse comme on a prophète. Prophète a été arrêté. Prophète a ton église. Prophète a dit monokole sur Nzambe. Prophète dans l'église a la cage na ya vanda. Yé a la ainsi dit l'Éternel. Prophète a été arrêté. La nanga malamu bien aimé prophète a été arrêté. Prophète a la église a vendi. A la ainsi dit l'Éternel. A la peut s'appeler na bino na directif. C'est ça. Mais le prophète comme l'église. Oh Moyibi. Tous autres allons à TV to bailler TV silene. Aucun prophète pena téléphone il allô mutabe ou taye baina été. Oh maman boy yoko tinde osaboye déjà ba to ko yibombo ka lobi yoko maman pe papa zaka ndingo yo loba papa isa raison na bango tika na yo. Ya raison na bango. Ngana benga moko na pasteur bonjour prophète bonjour ba benga na ndaku na ko mbonga garantie oh na bengo simanga bia yo pesa mninga demi pesa demi na zo mbonga isa raison na bango. Entre bini ba pasteur. Bah comment ba raison ba mais faut censurer pas pasteur à bongoté. Ba ko censurer parce que baza bana lolendo. Na ko na protestant, na uta na protestant. Na kata protestant, ceux qui pasteur atamana mabe, ba ko suspendre. Mais le comment bord na bango. So ga linga longwa te mwana ya te atika na église. Au moment de comme ça, ceux qui perd alemia bengi mwana yo remplacer ya côté de l'église. À mon passe na musala nzambe te anyoro na musala nzambe te mais atiki bancien o ba mone pasi akaza mwana ba na poto na kindumba na yayo na kama na kisasa mais awo pesa ba sala église mwana wanati izaka bilo bon abenga maki baba abenga maki ndenge nini so bancien auto zakina bango auto mwana passe ba benga mate kandi mwana abenga ma mais ba kaikila nzambe za ndemolo te c'est du mensonge pas ça na sepeli makasi lo baza béni parce que mambo zolo bana Malembe. Tu vois na Alex Ngando awa. Mwana muluba. To moni passe na na chaîne oyo. So Alex abeli mandi nga daye abengi mwana yo azakwe na France. Oh yakambango chaîne ezala yo comme directeur général chaîne. Siko yo c'est penango. No yimat. Oh yimat. Et puis na onionga na comme Alex. So ba be ngo destin o te endenza mabonisa yazala. Destin nzamba za bongote. Destin nzamba zali faut bonde dans l'ensemble nzamba lobela biso. Tokotika tongo ya nzambe pa ya nani so pas mwana moko ya muke ya 10 ans a rediriger église selon volonté ya nzambe poni Moïse te apona ki mwasi na été mais abenga ki Josué akamba ba na église parce que Moïse ayoka kinani c'est que le tricage côté na maman oui c'est ça les mots qui me manquent le tricage côté de comme royaume roi tikeli prince to bengi ma Marthe so mama tabeli abengi mwana ngai Rose, il y a ça musala de. On est au bon musala nzambe. Bon na biso. Et on peut créer la multiplication des églises. C'est ça. Il on appelle na tuna les solutions on a pasta. Na habité, le commission quotidien na boleko awa tiobi aussi ça kuna kwa kuna 4 églises. Avenue Elandi bana 5 églises. Mais tout ça li constate toke na ba Venezuela, toke na ba Brazza, pour moi na avenue mako 5 églises a passé au mituna. Ezaka na Congo temps de la fin ezaka awa to eza de manière universelle. Papa nabidinya babenga mate tant na continue boleko na ngambo oyo na kota église te à part ba celle catholique parce que kolo sika oyo azaki catholique OK ba celle catholique ils ont un domaine christianisme te OK mais le so continue venir boleko église en face awa aso ba dans église pasteur abengama oza inspiré tant na kuti voisin dans l'église est-ce qu'on a otanga na autre église té donc le 4 mars le 4 avril na il y a 4 ans na kata boleko 4 ans na elle na biso yo na zaki na ngai moko on se na kotaki na sima na ngana kotaki kendaki
mais ngam zaki ana ngam na baneno awa ngai moko mais na awa église eza en face kon église en face nem say bango concurrence nem say bango musanze na sanga concurrence te musanze ba sala bango c'est ba inspiration bon nzambe mais soko bani concurrence na musala nzambe nzambe osani a frappé au kaka. Oui, parlons de l'offrande. Pourquoi pas de bandimi ba wala offrande ba non faut bata sa boya nanu bata sa so boba mona nité bata kama boya nanu subi bata kama ba mona nité ti boyo ka ostuika o bata 500 ba ya pas le bandega la 500 on papa on se manque pas de lier hein offrande ba bela ngo mututé offrande ba imposant ngo mututé offrande des alliés action divine oyo mutu na conscience na ye abi na aucune église OK bonzela nzambe. Quand nous parlons des choses faut traga tozaba imitateur Yesu Masia est-ce que Yesu Masia ba que non ba tu as 1000 bol lekawa ba tu 3000 bol lekawa té togo ça appel de fonds pour nous recevoir dans l'église là d'une manière générale l'homme sous nga pasteur Jacques ko banda lelo tiningi nzamba ba mukino tiko sana mukolo mokote offrande à Nzambe c'est comme motema na yo na bonza Nzambe na offrande 10 000 na ocha il y a 20 000 na ocha mais na wiko imposer yote pour pasteur musomona offrande de côté mke pasteur a yimiri bandimi kimoyibi bile bile bikolo na bono cha bena mabonza bachela Nzambe yango kimoyibi so que na fête yo ça cadeau papa za kimoyibi na ye so tele passer na bien on m'a fait azaki wala sina gambela. Merci pasteur Jacques et tout comme il presque la fin il y a émission nabiso merci pour la précision et surtout pour l'éclaircissement vraiment et permettre le peuple de Dieu baser côté nabiso partout à travers le monde ba mais un peu cause précision et puis esunga pe bango tomoni lelo ba ndeko ba pasteur mi balé parce que ça moi question moi suka ndeko Denis Lessi yé a eu problème na clan Wenge. Suite il y a révélation moi on pesa qui na habité révélation on pesa qui yé kaka révélation moi que non ceux qui musicien moi estimbeli était à kufa musicalement artistiquement il faut qu'il n'est pas na acha mabuko et ça dit clash moko grave ali clan wenge tout bazongeli bino en tant que serviteur de Dieu premièrement na pamboli nzambe parce que ngana boté na bandal na veni Bouete en face école Mamelo. Donc makamba wenge so de bito zonga sima tant de ba païen ngapa na mona clan wenge ti. Hein? Bouete, Baoyo, Dibaboma là où tu as répété wenge. Lorsqu'on a regardé bisayo au livre de Osée chapitre 4 verset 1er à 9 Nzambe satika Denis Lessi kala. Donc Denis Lessi faut azonge pa Nzamba senga bolimbisi. Nzamba tika depuis prophète de la nation. Non. Non. Mon frère, on ne se manque pas de Dieu. S'il te plaît. Na bonde les grands frères nangai na bonde lié, il y a la repentance. Un pasteur on Nzamba bengi akokota makama clan wengeti. Ba vie wera, ba vie no, ba vie Jibem Piana, ba vie Masela, ba vie Titina, ba vie Aimé Bouanga, ba vie na bisa bandal, bana di baboma. Hein? Atika bana baba na kimia. So quand la guerre na clan wenge vie Lessi a résisté té kamado salawana. Abebi sa kombo Nzambe tena makama wenge atika. Asala makama Nzamba bengela kiye. Notre ba bien nabi un prophète de la nation alors babuzo bate Eli agi prophète de la nation Eli ne leko. Abebi makama précis et correct. Mais pas ça prophétie belé la mboko Simba. Et Simba wapi et Simba nini? Oh, nini Simba? Agro biko la race bambis na might. Non, tu as bêtise. On sait moi qui parle de mon frère. Tu t'es ngana yawa. Nzamba ko beta ba pasteur et puis nzamba ko beta ba pasteur, azo beta bango. Très bien mener ko ba pasteur. Tu ko fa combien ba biso ba pasteur? Nzamba ba ko ba pasteur na kanda. Poto to sanzambe te. Et ça la Bible, tout au moins la Bible, c'est la Bible là. Oui, tu veux alors, pour que nous reçu ça, na bon délivrer de Nilesi, atika bilo ka osala. Si vraiment Aza Moussel Nzambe, Azonga na Moussel Nzambe na temple Nzambe a édifié le peuple de Dieu. Atika ma musicien, atika ma ferré, atika ma Jibem Piana. Jibem Piana benga ma musicien. Ouera benga ma musicien.
faire avec un musicien abaza musique na bango ya benga avec ma motei azoma l'église en Zambie. Oui, merci vraiment pasteur. Comme nous sommes dans cette émission et concernant séminaire na biso l'enfer dans l'église, ba programme ezandenge nini? Voilà, concernant église de l'enfer, programme ezali boye, tout dans un séminaire comme on a le 1er janvier le 31 janvier. Donc séminaire ezali chaque jour. Donc de 6h à 7h ezali chaque vendredi de 16h à 18h séminaire ezali. Donc église mission pour Christ ezana boleko numéro 32 na commune ya Matonge tozana derrière disque Kalamu. Wazana posa abenga pasteur Jacques, azana posa ya question, azana posa mituna yano numéro na ezali 090 35 38 367, je répète 090 35 38 367. Pour nous faire ça, église de Temple Malamu, nous avons l'équipe de Ngandu mwana muluba aza mnoko makasi mwana mbaliwana na pamboli bana nyonso ya pote na baki na pamboli surtout famille moko boye ya manga bien famille Ganuma famille wana eza bien famille Ganuma famille Lisette Ganuma Laurence Ganuma Tati Ganuma Bibi Ganuma Mimi Ganuma bon ça va Ganuma donc on pas to vandi awa donc maman na bango ya mangandi awa na pamboli bana sur Paris na pamboli bana Irlande na pamboli bana Londres aussi na pamboli bana une mission pour Christ ba bazo soutenir mission oyo pour les canaux ya internet et nazo betaka mbela ezambongo même chez zambongo donc pour ça on a de l'argent ce qui mbongo ezati to ça la mission internet été donc oya lingi ko sunga mission oyo aluka pasteur Jacques numéro nanga yangona 090 35 38 367 na pamboli petit nanga na France mabashi masakidi nzamba pambola ye na pamboli mama bana Marthe ya wete bueno wana wana première dame nzamba pambola ye donc nzamba pambola ye apambola bana nyonso ya pasteur Jacques famille ya wete nzamba pambola bango donc na sepeli nzambe na ngazala nzambe na bino ilokana koloba to simbakisité surtout tout ça na udolive na maloba nzambe toke liboso chaîne qui liboso donc batuba ya ebele ba s'abonner belé Emergence One TV ça va pas s'abonner Emergence One TV donc Emergence One TV bo s'abonner belé na PCP petit ngai gosse di kambala mbote atalia mbongo yemo mais mbote belé nzamba pambola ye na musela nzamba leli na komona oui vraiment nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous sommes avec le pasteur Jacques Diawete. Nous étions richement bénis parce que le serviteur de Dieu nous a donné certaines précisions pour que nous tous, nous parvenions vraiment à comprendre certaines réalités qui se passent autour de l'évangile et surtout autour de l'église. Et le lot vraiment j'ai pris ma part et j'espère que aussi Binopé partout ici à travers le monde. Vous avez aussi bénéficié de la grâce Oyo Moussel Nanzamba Zalinango. Et là, je dirais justement pour remercier vraiment nos très chers abonnés de Emergence One TV. Continuez toujours de vous abonner sur Emergence One TV pour nous apporter votre soutien. Et toujours là pour nous remercier la Bible Moussala Oyo. Exemple Moussala Tolinga Mingi Ape Moussala Toyebi Kosala. Donc Nzamba Tchakara Loboko na Oyo Tozana Yango. Comme je l'ai dit toujours que pour avoir plus, il faut devenir plus. Et Maramoutou, c'est une vision de travail. Et le Seigneur nous fait grâce. On évolue tout doucement avec vos soutiens et surtout avec moyens où vous allez couper ça pour que l'émergence soit TV qui booste surtout. Conseil Nabino, commentaire Nabino et surtout suggestion Nabino pour Ngaï M. Sapis. Donc merci vraiment. Nazo Yambango, Nazo acceptant vraiment de tout mon cœur. Un grand merci à Alex Ngando, mon ami de tous les temps. Et grand merci aussi à pasteur Jacques Diawete. Merci de nous avoir reçus. Et surtout, merci à Base Emergence One TV na niveau États-Unis, Merdi Sabwa et puis Maman Bénédicte Mbaïba Merve Nabino, autorité morale Hervé Lupana Diona, Maman Aminata. Et na PCB Bambote vraiment et puis Emergence One TV base na niveau ya France et Simbamina Aristote ici mina Jean Sifoyo et surtout na Kandi Chama et puis Francine Dombe papa na Claudici. Donc merci pour notre soutien na bino, continuez toujours de nous soutenir. Et en Afrique du Sud na moni base Emergence One TV Simbamina aussi Zitobo Ballon et puis na yananga Rodé Biando et puis na yananga Dadi et puis na masananga Henrik Makola Tumba Kaiser Kigoma, mon pasteur Kigoma, merci vraiment pour notre soutien à Bino. Et na Turquie, DJ Dike, merci beaucoup, continuez toujours. Pour soutenir M. Sapis, Naza toujours pour Nabino. Et Bino Tuna Linga Bino Makasi et surtout, abonnez tout Emergence One TV. Merci, merci vraiment. Vous réalisez vraiment un très grand travail et ça nous permet aussi d'aller encore plus loin et de nous améliorer du jour au lendemain. Et on a toujours ça comme ça pour Nabino. Et on se retrouve très prochainement à suivre. Merveille à tous. Merci.
Emergence One TV adu elenga bandeko. Bokoyoka pe bokosentir. Ba voix moi bimi balé, tin Emergence One TV. C'est la parole de Yannick Dindo, le fils du roi. Puis abonnez-vous massivement. Chaîne en ligne, Emergence One TV. Tous les Gaulois, tous les gladiateurs, vous s'abonnez massivement à Emergence TV One. Awawa, et pas yande konanga mido. Awa bo manozo masolo ya papa Hervé. Bo bandoyoka tous les masolo politiques, masolo ya Bible, masolo ya bo ezo sangisa ba congolais nyoso. Le général Audrey, joueur à la table, prend ça avant dans la banté, vous s'abonnez massivement à Emergence One TV, meilleure chaîne YouTube